azalaki semence ya Adante. Azalaki semence ya nyoka. Alors, par sa puissance ya Gaïe, et pour moi qui s'en battit dans le Bamusou pour la restauration ya Okili, et le Bana Moutaye qui n'a pas comme ya Gabriel Ange Yanzambe. Semence ya condamnation, moyen lungwa, exacté. Koufa etiki mutute, malade etiki mutute, passe etiki mutute. Malgré les 10 commandements. Malgré les 10 commandements. Parce que mon tout le monde peut respecter les 10 commandements. C'est possible pour nous respecter les 10 commandements. Très bien. Il y a que des prophéties, il y a que n'a révélé ma secret, il y a vie message. OK. Vie, il y a Adam, vie à Christ dans la chair, où il y a cette façon comme ça, la vie à Christ en esprit, où il y a na lola. La troisième vie. Vie à royaume et à Zambie. Vie à consommation, c'était à Bongo. Vie à l'homme Jésus. À Sina, on a un autre Yassika. Un autre Yassé, quoi. Et ça, nous autres, il y a 33 ans à mariter. Na bango bisatu dia bakoti sa puissance na ye bakoti sa volonté na ye na kati ya bolingo tangu dia bakoti sa volonté na kati ya bolingo eboti impudicité tangu dia bakoti sa volonté na kati ya intelligence eboti idolâtrie. OK. Abana kwa kulukabiso sobe na à travers une mission na kwa kulukabiso. Amen. Mission ba ko ya pa sa na mission débat na ndingi ko débat contradictoire. Amen. Ba contradictoire makambo za ba tolo makambo pe ba liloté. Amen. Na ba ki la fois passée Jésus na sata ba sa fait débat. Amen. Sata so yesu ko za mwana nzamba solo miboaka. Antika la bon demander ça qui ba tentation. Amen. Alors ça na pas débélé ba on dit ma message pété. Bienvenue à votre émission Awa Biso. Boye malam l'émission O Bolingara sa confiance et fidélité. Merci à vous, merci de nous avoir choisi pour que tu informes Kabino Tango Yiso. Le collabo Messano, vous savez très bien que émission Awa Biso et outiko le kamwa mikolo tozaki na basali Nzambe Awa. Tozongi selibino de susu. Pasteur Onésime, po bobengaki, bokomelaki ngai, botunaki, bozongselaki nga susu, mituna, yango nazongisi mosala Nzambe na plateau oyo, tosola na ye, po bozwa biyano pe éclaircissement, na maye, ezalaki lokola badoute, Nangambo Nabino. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir, bien-aimé, Georges Timba. Voilà. Merci. Et puis, vous voyez les moyens de nous sur une émission à Bisso. Amen, amen. Voilà. L'homme de Dieu, Pasteur Onésime, oyebi ki tout koleka awa na temo to simba ki pambola ki libota na Nzambe. Mais oyebi ete ndenge message ezalaka, ndenge message ekoyelaka batu nsusu bayambarango lolenge elongo banite. Nde na boye nazwaki mwa mituna ebele à part ongai moko pe susu na yaki ko composer pour to sola na Pasteur Onésime. Alors toujours continuer toujours na thème na biso il y a héritage voilà. Partage héritage en Zambie. Voilà. Mais lelo nangi to simba soutemo ou facilité biso kaka na héritage nangi to sur la paix sur la connaissance arbre de vie arbre connaissance sur arbre du mal et la connaissance sur arbre du bien. Très bien. Alors nous allons d'abord commencer par la connaissance des arbres du mal. Et puis après de vie et puis de bien. Voilà. Voilà. Tu vas dans l'arbre du mal. Très bien. On a un jardin. Dans le jardin, ça m'a planté qui va nzete bilé. Et ça va nzete mi balé où il y a metté en évidence. Et aibisaki Adam. Omoni na biloko nyonso ngali na kili. Ozana droit ya kolia nyonso. Mais ça na nzete mo pesa na katikati ya jardin. Nzete wana za nzete ya connaissance du bien et du mal. Wana okokolia yango te. Mukolo kolia yango kosala nini okokufa. Voilà. Le col toujours le sur héritage en Zambie. Tu peux partager héritage en Zambie. Et de le bel qui m'a cambu ébélé sur ça. Total ça qui banane va ça bénéficier héritage en Zambie. Kaka ndenge utsholo ba epesekwe polémique na bato misusu. Vraiment. Le lenge ko bango ba comprendre ki message. Yango lelo Seigneur azongisi biso to meka so ko expliquer sur ba arbre oyo a interdiction na arbre oyo mutana direct ya ko consommer. Alors na ba arbre interdiction ils en ba arbre oyo Zambia kelaki avec comme c'était à connaissance ya mabe
na connaissance ya malamu wana nzambe atiki interdiction na mutu mutu kosimba yango te nzambe apambola biso. Alors na kati ya arbre oyo nzambe apekisaki nzambe amona eke malamu eza mabe mpe eza nini ezali mais aprive yango mutu ke mutu yo oza na droit ya koyeba mabe te ya koyeba mpe malamu te. mokolo yo kolinga oyeba mabe oyeba malamu oyeba kokotisa kufa. Alors maloba oyo nzambe alobaki eprotegeaki vie ya mutu mutu azalaki na droit ya kokufa te pendant batango nyonso atikalaki na nsima ya respect ya maloba oyo nzambe asali nini ayebisaki. C'est-à-dire mutu azalaki na connaissance ya vie. Alors connaissance ya vie oyo mutu azalaki nango na d'autres termes bazobenga yango arbre de vie. Arbre de vie eza connaissance ya vie éternelle. Alors tango mutu aye kodésobéir na maloba nzambe aye kolia nzete ya connaissance ya mabe na ya malamu nde aye kozwa connaissance oyo toza na molelo connaissance ya vie mpe kufa. Alors connaissance ya vie yango bazobenga yango arbre du bien. Connaissance ya kufa yango bazobenga yango arbre du mal. Alors tango mutu a désobéir allié arbre interdiction nde nzambe asilikaki abenganaki mutu. Naso ketana ba détail ya makasi te. Très bien. Naso linga kana meka ko fongola biso biloko moko oyo ekiseplisa nzambe pe ezala avantage na biso koyeba yango. Alors tango mutu abimi mutu akei mosika na nzambe akomi ko vivre vie oyo ye moko mutu andimaki ko vivre vie ya pasi vie ya kufa vie ya maladie vie ya banzala. Mais entre temps, dans le jardin, pour faire la maladie, azaki na nyonso, azaki erreur. Azaki na souci de funa kende na lukambo, na pièce abana, na salabo makambwana, ezalaki te. Donc fina ibane ko dépendre na nzambe yemoko. Bien aimé, makambo ko beba kaka tango muta désobéir, nde mutu abimi akei, akutokomi ko mene fiko to mene lelo. Alors na kati ya fiko to mene lelo, vie à condamnation, vie à interdiction. Alors, nzambe la bonzambe na ye, tant que tala mutu, abi non na kelaki mutu pour a vivre vie oyo, a souffrir boye, alors faut na kene na aider, na soutenir ye, na meka orienter ye pour à récupérer les bien-être ya yemoko. Akoma ko vivre de comment na ba ange na biso bien. Mais ye kuna asa entouré na ba mauvaise chose. Alors, mutu tama kendaki obeko luka aboda a continuer à se multiplier kaka vie continuer et continuer to koma ebele de to komile lelo. Alors, tant nous avons mutake zabe kotinda esprit moko. Abi esprit oyo kende ko contrôler vie ya mutu comme esprit les loi. Alors, loi ya nzambe eyaki pour soutenir et orienter mutu. Ndenge ni mutu ko vivre na kati ya mabe oyo ya zo vivre na yango. Alors mabe oyo mutu ko vivre na yango, nzambe atali na tiki boye. Donc résistance ya mutu les ala malamu te. Ndeko zongi c'est la mutu mibe ko comme ko orienter mutu. Comment les bisika ovandi. Les parmi les 10 commandements. Ko ko gumba melanza be mususu te. Nga moninga ndeko milinga ayobo. Linga nzambe na makasi no nyonso. Moi c'est a mutu ko zoa te tala ba belé ba orientation belé za ba pesi mutu. Ko soki mutu respecter makambo wana vila ezala malamu. Malgré ça, na kati ya mutu, c'est masi ya condamnation moyen lungwa ezate. Kufa etiki mutu te, malade etiki mutu te, passe etiki mutu te. Malgré les 10 commandements. Parce que mutu moko pete azo respecter les 10 commandements. C'est possible pour mutu respecter les 10 commandements. Très bien. À cause ya nature na ye. Nature ya mutu, ils se permettre mutu te à respecter parole ya nzambe. A doko sanaka. Donc mutu moko zo tambolonga na banga kanza nzambe. Biso beto ba te tata banga nzambe, mais en réalité nzambe yemo ko na lola yebike mutu akoma na impossibilité ya ko banga nzambe. C'est-à-dire, ils ont la mutu moko te na sena moyo a respecter ka 10 commandements. Et ça impossible. Et ça impossible par rapport à la nature ya mutu. Et ça la mutu moko bete gitu la ibisi Jésus, mais ngana to saka les 10 commandements. Jésus ko ibisi ka devoir mo te ka biloko do nyoso sala nini? La ndangai. Mutu wana baluka kida kima.
Chaque fois ça les 10 commandements, il y a ça ça ni c'est comment Yesu a yebisaki eza parole il y avait ko soka la ni Yesu akobima na kati yako ya condamnation ya bibeza na kati ya commandement to mibeko le kola boya ki atika la kati yako ya condamnation. Alors tant que muta komi ko vivre na vie ya loi na vie ko to ça na vie terrestre na kati na ngo kufa ça ni ezali kufa kaboli mutu na nzambe pour l'éternité pour la libéla. OK. Takoki causation na contact na nzambe pour la libéla à cause ya kufa. Alors la kati ya vie ya mutu to so la vie ya lelo so benga vie ya mabe to be vie ya connaissance ya mabe ko eza image ya arbre ya connaissance di mal et vie ya mwana na lobaki ya valisa na spermatozoïde. OK. Est-ce que cela n'a bien? Ce que le bongo pour pasteur Onésime, c'est que tu croire que Mouma o epeki samaki et Adana Eve ezalaki nzela ya kosansa nzoto ya mwasta mobali. Parce que Bible epé ezala mwa ba ko belé ko basala nzambe belé linga kofungwa mela biso. Vraiment. Poto zala to ba logique. Voilà. Bon nzambe impudicité. Et bandé samaki spirituel na molimo. OK. Impudicité nzamba lobelaka. Et ça la moi c'est mobile basangisi nzoto te. Impudicité oza balobaka et ça la désobéissance na maloba dos opesa litoi na maloba esprit musu selo et lobby. Le kola Eve apesa ki litoi na nyoka. OK. Nyoka lobaki na ye. Automatiquement Eve akota ki na communion na nyoka. Kata ndimi makambo nyoka yebisaki. Na monda ma esprit Eve azwa ki zemi ya nyoka asala ki ekobo na nyoka na esprit. Est-ce que tous ensemble? Amen. Nazana makamako bombana, bonza batinga na le siècle oyo, afin que gloire na ye se manifester. Malobana loba, ya na lumière ya makasi. Et ça accompagné na vérité pe bomoyi. Alors la le belo komoko. Avancer l'homme de Dieu. Nazo lingana fongola. Très bien. Est-ce que la ko fongola libota ensemble? Fongola. Na koki ko avancer sous. Avancer papa. Tikana loba ko libota ya monde que ça la nini et que biki sabiso. Très bien. Alors tangu nyoka yaka lobina mwasi. Tikana révéler bino. Maloba ko nyoka lobaki. Ya mwasa la ki semence. Ko efanda ki na kati ya libumu ya Eve. Mwana o Eve abota ki na kati ya maloba la komeza ki mensonge. Na mokili na biso ya Caïn. Caïn c'est l'enfant du diable. Caïn asa mwana oyo efandisa makina maloba ya lokuta ya Satana. Caïn azalaki semence ya Adam te. Azalaki semence ya nyoka. Alors par sa puissance ya Caïn, et comment qu'il s'embâtit dans le bamusi pour la restauration ya mokili, et le bana mutaye ki na mona kombo ya Gabriel ange ya Nzambe. Tango Gabriel ayefa kutana na mwasi. Ndenge nyoka kutana kina mwasi na jardin, il fa ya kutana na mwasi po ayibisa mwasi makambo. Est-ce que mwasi ndi makambo na mwasi ko zemi. Mwana oyo mwasi ko zemi na nzela maloba o Gabriel alobaki kombo na ye vérité. Ndena mzoto na biso babengi Christ le sauveur. Amen. Est-ce que Tozali? Nous avons un langage les bêtes parce que nous sommes ensemble. Nous avons 3 cas. Nous avons un cas, il y a pas de Satan. Nous avons un cas, il y a pas de Saint-Esprit. Nous avons un cas, il y a pas de Zambé fou à joie pour la gloire et éclater. La ligne n'a pas de ça. Très bien. Dans le bin zété à Mabé, zété à Malam, zété à Mabé, image. Il y a vu tout ça dans le mokili. Très bien. Donateur, il y a vu que ça pas. Papa, n'appelle papa Yaka. OK. Nazo la que papa héritage naïe. Héritage ya papa ezani. Parce que tant nos âmes apesi mutu vie. Apesi que mutu capacité ya kokabola viwa. Mais en réalité, vie on zamba linga ki muta kabola. Ça qui vit à parole et esprit. OK. Alors quand Satan a yeba ba secret mususu. Eba que ça la vie mususu. Ce qui mutaye biango, mutako kabola na nzambe. Akopela de gloire ya nzambe. Ngai Satan mu makoma ko dominer pe ko konza likolo ya mutu. Ko régner ko konza likolo ya mutu. Héritage nyoso ya mutu. Et comme na maboko na ndai. Ya moi yela ki mutu connaissance ya vie ko to vivre le vie interdiction. OK. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce que ça nous demande, c'est que l'espace de Belay avec la Yesu Maboko. Zamba alamu. Tu as 2 esprits. Très bien. Mokili. Nathan na vie à condamnation, et ça esprit à ça, il y a Satan. Satan a 3 héritages. Zamba apesi. A ça l'héritage dans le Satan dans son vie. Dans son vie,
tozovivre vie oyo humanité azovivre vie oyo nzambe apesaki ye trois choses apesaki ye loi apesi ye intelligence apesi ye amour lokola bahéritage na ye vi soki oyo kozala na mokili oyo okotambola na amour okotambola na intelligence okotambola na mibeko bango nde bakosoutenir yo vie mpo oumela na se ya moi siko malheureusement mibeko akomi traître ya vie intelligence akomi traidor ya vie amour akomi pe traidor ya vie na vie oyo lelo tozala mosusu tozomona pasi tozomona pasi likolo ya trois choses likolo ya loi amour na intelligence na bango misato diable akotisa puissance na ye akotisa volonté na ye na kati ya bolingo ntango diable akotisi volonté na kati ya bolingo eboti impudicité ntango diable akotisi volonté na kati ya intelligence eboti idolatrie diable azwi intelligence akomi kokela nango biloko oyo tozomona lelo akeli nango munduki akeli nango avion akeli nango masanga asali nango babombi akeli nango biloko ebele oyo eza po edétruire vie oyo eza bapesaki mutu biso nyonso tosala nini tomona yango a cause ya connaissance ya arme du bien et du mal ko tokonsomaki yango azwi baarme na biso nyonso asala nini akangi yango na ntango na ka ya pouvoir na ye adistribue pouvoir abilokola nafuna ngai na renie nakosimbaka biloko nzambe asimba atindaki nakosimba intelligence nakobebisa yango nakota virus ya idolatrie nakosimba bolingo nakobebisa yango nakota virus ya impudicité lelo mona place bolingo apesa biso esengo me bolingo komi koluka kufa na biso. Est-ce que toza? Amen. Est-ce que nzambe alobela biso? Amen. Nzambe aso lukumu. Amen. Na zabo kusomona te. So nzambe afungoli biso misu makambo okuta na kachawa bino nyoso bokoya bokoyoka oracle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'air a sonné. Que le Père se mette debout pour alobela biso afin que ba âme na biso bazwa nzela ya kolanda pour na sali éternel. Bien-aimé, avant que Satan simbi bolingo, à côté virus il y a impudicité, à simbi intelligence, à côté virus il y a idolâtrie. Avec aussi ma loi. Loi le corps est donc loi ça image la vie. Loi le corps la vie, na intelligence pas ça pour lui. Parce que nous t'as parce que comment le corps héritier la vie mais ça était intelligent. Et ça les lots comment tu dis que la vie ça intelligence a inventé ça. Est-ce que tout ça ensemble? Amen. Bon, ça veut dire que tout ça, on a vu que l'intelligence a inventé. Amen. Exact. Même là-bas, l'intelligence a inventé. Amen. Nyonso, nous autres, et comment la contrôle là, il y a une personne qui a parce que ça va passer une responsabilité. Pourquoi? Parce que ça va passer une koufa. Et après, c'est une intelligence, responsabilité, il y a contrôler nous autres. Mais à comme ennemi, il y a des hommes, il y a des autres. À ce film, il y a un bateau. À Kaboli, puissance. La puissance ou l'intelligence de la Kaboli. Et ça, n'a pas esprit supérieur. On va faire ça, il y a héritage là. Le lot n'a pas de combo de 100%. Naye kana me koboye biso si banzete ko yo kaka zete ya connaissance ma bela malamu si kama kuna wako simba connaissance na simba zete ya bomo zete bomo ibele meta mutasumukaki koma ki ya bomo zaki arbe mutabane golia meta mutasumuki zamba privé mutali ya zete bomo te ba tu ba chéri bien que ba la protection ya arbe de vient alors dit que ceux qui mutali zete bomo a ku fa suite ko fibete éternellement bino ba chéri be bo pekisa kutu asima su zete bomo te po ayebi déjà malamu. Tout ça? Amen. Amen. Nalobaka minoko nyonso. Amen. Nalobaka munoko ya Moïse. Nalobaka munoko ya Saint-Esprit. Sikola ngelo munoko ya Lola. Na fala ba munoko ya Lola. Na yeli na ikena numba on assiste na décortiquer mutemke la vie et dans l'office. Très bien. La kati ya vie ya loi. Condamnation ezali. Tobo ya yangote. Condamnation wana ezali ya kufa. Alors, nous tenons pas ce film la loi. Selon Zambé, il faut que les livres. Parce que Kuna, Satan se glorifier à 100%. Alors, tant que Zamba Moni Makambo, habitez, il faut se faire la porte. Moutako Mabolien, c'était Yamalam. Alors, tant que le gouvernement a connaissance du bien et du mal, il a le gouvernement pour Satan parce qu'on pouvait gouverner. Alors, Zamba a rejeté le gouvernement. Tant qu'on a rejeté le gouvernement, à cause de la peur, il y a un gouvernement. A suite, vie à loi, a rejeté Yango. Il faut que ça puisse se deuxième vie à connaissance, il y a du bien. Alors, Moutako a dit que et ça, c'est Saint-Esprit.
Vivo mutabimisa. Et ça fait la connaissance il y a du mal. Vivo cet espace au pesa. Et ça fait la connaissance du bien. Parce que la vie à Moutou, condamnation à faire ça, et Zali. Kuna sata condamner âme, corps et esprit. Si on peut sauver ma âme, il faut que la vie assis, il y a sika. Vie à sika, il y a dit, et ça vie à ça, il y a cette. Si on va payer un combo, il y a arbre de connaissance du bien. Donc c'est-à-dire, arbre de connaissance du mal, et ça fait pour sata à Kanyou. Ok. Tu vas passer à Adam, sata à détruire, il y a beaucoup. Et puis on est comme vie à connaissance du mal, vie à simplement de suite. Alors, vie à connaissance du bien, et ça fait pour cet espace à Nini, à Yélibiso. Alors, le premier mutation qui vit wana, ils ont marié, parce que c'est ma si a vit wana. Wow. Y'a rien de bani. La fille a quoi, tout ce monde a papa. Papa mutasa héritier. Pour y mutasa chef numéro 1 à Wanamo, n'a mon n'a biso esprit à tata. Alors, tant que l'esprit à tata et bébé, ça va être aussi parce que l'esprit à maman. Donc, l'esprit à papa est conduit par intelligence. Tant que si l'esprit à maman, directement, l'esprit à maman, et ça, l'esprit à ça, il y a sagesse. Cet esprit, avant, il s'est mis l'intelligence, avant, il s'est mis la moi, si vous avez des l'image à ça, il y a sagesse. Comment on peut s'appuyer sur une zété à moi, parce que zété à ma langue, parce que la ligne, tout vient à moi. Alors, nous, nous sommes en zété à ma bé, en la condamnation. Nous avons en zété à ma langue, en ça, na sali. Zété à ma langue, pour la ligne, que ça sali. Pour la carte, n'a pas mon livre, il y a ça, mais bon, que ça, il et sali. Zété à ma bé, je ma condamnation, pourquoi? Parce que la carte, n'a pas mon livre, il y a couvert ça, et sali, mon livre, il y a Satan. Ok. Est-ce que nous ensemble? Amen. Alors, le col ensemble est à ma langue. Ça va ça, mon livre. Nama wanaye, aye ko pesa biso Saint-Esprit. Celui qui est Saint-Esprit. Malheureusement, Saint-Esprit, vous voyez, bisa biso, il y a monde qui ça va amener na biso. Alors, nous, tu mec qui sait, mais ça là qui marre. Malheureusement, Saint-Esprit, il faut ça na libumu ya Marie. Malheureusement, nyoka, il faut ça na libumu ya ya Ève. Il y a même de biso condamnation. Donc, la création en pièce, ma frère, moi, c'est pas souffrir. Alors, bien, on va faire qui mukili ya liboso. Makela ko na malba ya bolingo. Malheureusement, ba benye ya kombo ya Ève. Bien dans maman ya création. Et donc, on va dire makela qui na mukili ya kala sans bolingo. Kala sala mutu, sala nyanga, sala nzeta kala ya na bolingo. Tango lishu e koti, et puis signer son na sa nini akela ki. Et après, se passe la restauration. Il y a ma âme na biso, ma yo délégué Saint-Esprit. Après, c'est pas ya Marie, mariage du Semi, apoti moi na kombo ya Christ. Alors Christ, il y a la capacité, il y a beaucoup ça va amener biso, au seulement sur ya kota makinango, mais ça différent. Na seulement sur ya biso to ça ni to kota makinango. Il y a pas qui la fois passé. Nous tout ça kota na la supermatozoïde, alors que ne li fait l'eau. Nous tout kota mayansika, na ça mo limo mo santu, il y a ça sali, ça pas na paradis. Alors il y a connaissance sainteté à malam. Basa pas tout l'eau, ok, la perdition. Ok. Est-ce que tout ça ensemble? Amen. Alors, nous sommes là, amen. Na pas tout le basa bana ya amour. Ok. Bana ya gouvernement ya création ya liboso. Ok. Okuta na kati ya libumu ya mama Ève. Ok. Bana ko ya boti. Okuta bandoki bazali. Banganga bazali. Ba magicien bazali. Ba roi bazali. Ba général bazali. Ba pasteur bazali. Ba tabasien Christ bazali. Ba tala ba esprit ébélé. Nous sommes contrôlés par esprit là, c'est ça bolimo ya loi. Nous sommes qui sabamo basala makambo eko détruire vie na biso na mikolo toza exalté. Alors loi so telema comment protéger ba vie na biso sira la terre. Malgré pour protéger biso toza na condamnation. Ok. Alors comment la condamnation? Il faut savoir que c'est biso vie oyo et que ça les moté ma passi et que ça la souci. Oui, que là on a kelaki na pas continuer na bonne sur la condamnation. Tikana sauver ba misusu. Mutasala ka demande wana en réalité c'est Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre téléphone qui détruit mon kilo. Mais mon tuni n'a pas dit, ma commerce sur la biso, et ça la nicolo, et ça la scia ma belle, tout le monde s'habille, ça la quitte. C'est chez ça ce qui est pour partir là. Tant que Jésus aille, abandonne mission ya koloba. Jésus a qui n'a sali na mon côté, a qui n'a sali na mitukate, a qui n'a sali na pas, na parole. N'est-ce pas ce que tu koloba kilo? Ma loba tu koloba, na simanamo, et ça na héritage. Héritage na biso, et ça ya niokate. Héritage na biso, et ça ya agneau. Agneau a biso héritage. On va amener biso ebika. Tant que ça va so va amener biso. Et ça bisika oya bokisi. Parce que na pas paradis. Bisika Saint-Esprit na ba amener so ya keli. Na ba amener so ya sauver, ba que le govanda.
Est-ce que tous ensemble? Amen. Ma bénéficier il y a paradis, et ça va consommateur, il y a arbre de connaissance du bien. Voilà. Arbre il y a connaissance du bien, et ça représente, il y a vu au Saint-Esprit, Amen, Amen, Bichot. Oui, ça Christ. Et ça Christ. Très bien. Est-ce que tous ensemble? Amen. Ça mais la carte, il y a vu la vérité, ça nini. Et ça lit. La carte, il y a vu la bonne, ça nini. Et ça lit. Mais malheureusement, nous avons là qui dit ce moment de Christ. Na souka filme, ça t'a quel misaki armé na ye. A quel misaki batu na ye. Ma yaki ba akaki Christ. Ba betiye, ba bomi ye. Tango ba bomi Christ bien aimé. Et ça la transfert ya pouvoir ça nini. Et ça le maki. Jésus va ça qui vérité. Moi j'ai vu kobi ki sabiso. Tango ba bomi ye, papa na ye mokeli na biso nyonso. Azu Jésus a matisi na lola. Na se dotika ki sans Jésus. OK. Donc la ministre de Toloba. Moutazana Jésus à Salakide. Est-ce que vous êtes ensemble? Amen. C'est-à-dire, Moutazana parole à Sade. Moutazana vérité à Sade. Totikali sans vérité, totikali sans parole. Si vous êtes l'esprit envoyé, alors Mouté va commander Aloba qui. Maloba ou Aloba qui. Mais ça a quelque chose. Mouté va commander. Moi, il y a la condamnation. Et que ça a été. Alors, si il y a la cime, Maloba, c'est ça, Aloba qui. N'a-ce qui c'est la maman milivo. Mais la personne, vous savez, au mon côté. N'a pas d'esprit. N'a pas de qui ça moutou. Si quand on joue moutou, ça veut dire qu'on a moutou. N'a pas la carte n'a yé. N'a pas la coye bise ma kambu. N'a pas coye bise ma mo. Ouais, quand il y a ça nini. Pas pour dire mais on va pas se faire koloba. Voilà, on a combo ya Yesu. Ya mo de le pasteur Babimi, ba prophète Babimi, évangéliste Babimi, ba docteur Babimi, ba apôtre Basanini, Babimi. Ba ngo wana nyosha ba consommateur ya arbre ya connaissance du bien. OK. La arbre ya connaissance du mal na zoni, ba consommateur na mo, ba nganga kisi, ba président, ba magicien, ba tabasa sokite, ba ndumba, ba bebadu, ba milibi, ba assassin, ba fumeur de chanvre, ba fumeur de cigare, ba tunyoso ba la discothèque, ba tosa ma vie ma paix, ba tout ba la carte ya consommation avec du mal. Ok, le livre. Amen. Qu'on a discuté ça dé. Amen. Alors pour sauver le livre sikoyo, tango, nous avons sorti artiste ba message na ye, ba message sur message, afin qu'on a sauver, profiter à beaucoup fois. Amen. Je peux confier ça à Jésus. Je suis désolé. Amen. Na sebali il faut passer la monnaie de déplacement avec le prophète. Alors il y a Onésimo Bozomona, à sa défacer, il y a évangile à ça, il y a ça. Mais à ce qu'on comprend les bienté. Na ça mission pour Yamakasi. Na yebi tous les trois héritages. On va te mener à se ignorer. Il y a un million de spectacles. Comment on a négligé ça parce que l'héritage na yé. Où y a comment on a dit sur ça avec l'Italie na Tétanie. Parce que ça veut pas passer avec. Ça va prophète avec. Ça va tous les mobile bona misubiri bona basa nakoza na bango bakokombattre ngai bakomona na lokola sa elimina na bango et donc on est tina ba combattre ngai on a ça ba secret musu bonza ba ça na loba bango ko sala contre yango parce que et lokola et na intérêt na bango mais on a ça contre l'intérêt na bango te par contre ceux qui va yoki ngai ça va se faire la lola mais les missions de côté terrible parce que Jésus-Christ le Seigneur. Il y a une grande forte bénédiction. Ils ont embrassé la planète Nabiso. Nous avons payé ça, ça va payer ça à ça. Parce que nous avons payé ça Biso. Et les qui vont y appeler ça qui Biso dans Zélé, il y a Marie. Nous avons payé ça Biso. Et ça, nous avons pas 6 000. À bien, nous sommes libérés. Parce que nous sommes supportés sur souffrance sur terre. Voilà, nous avons là. Et comme il y a un moment là qui t'a, ça t'a disparu, aussi. Alléluia. Ceux qui vont se qui, ceux qui vont dire qui, on va bâtir du cycle, on va tellement, on nous a, nous avons héritage. Amen. Nous avons pas compris ça. Amen. Alors, Saint-Esprit a se distribué héritage, il y a connaissance, il y a arbre d'hier. Dans quatre héritages, on va bénéficier de l'autre, on va pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, parce que et donc, nous avons on va aller voir Saint-Esprit. À la trois héritage paradisiaque. Parce que nous avons trois héritages. Héritage, il y a un héritage terrestre. Nous avons un guide dans Moïse. Promesse héritage à Moïse, Cana. Promesse héritage à Christ. Il y a une mission dans la grâce, dans la Saint-Esprit. Promesse héritage de ça paradis. Alors, si et comme il y a une connaissance, il y a un défi.
L'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre du bien, c'est la vie du Saint-Esprit. L'arbre du mal, c'est la vie où on s'attache à Simbi, au vieux à la Simbi matosolide. Il y a besoin de la condamnation. Alors, on vient à la première vie. Vie à Saint-Esprit, deuxième vie. Si on vit à héritage, il y a des à mourir. Et ça, troisième vie. Vie où on a, Saint-Esprit à Simbi à côté. Vie à Missadou, Satan à Salini à Simbi à côté. Nous à Simbi à côté, Jésus-Christ, on a les pères dans le corps, dans le colo. Si on les pères, ils ont délégué Jésus ailleurs. Pour aller à sa mission héritage. Mais ça, la dernière personne dans vos héritages, on a dit. Papa, vous en votez? Maman paye, vous en votez. On a un papa, vous en votez. Parce qu'après ça, on a héritage dans le jardin. On va bien ça va y le corps va bien ça. Nous, on va bien ça. 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 Allez, si on va bien ça, on va bien ça. Mais il y a une grâce. Grâce à maman, je suis. Mais ma quand ça passe la grâce, il y a beaucoup de cas. Abomi Jésus. À tel si moi na yé. Na kombo ya diable. Diable a ça esprit à deuxième position na gouvernement ya ça, ya Satan. Diable yé ka ça maloba news ko ça ça nini alobaka. Satan yé ko ça image ya esprit de mort. Esprit de mort ta masoloba. Maloba ka kombo na motia diable parce que la grâce na ngo. Donc ça nini ezali. Yé ni mutakisa ki Jésus. A cause de Yesu makambu, on va tamokili ba komaye Yesu. Oh, non, pas pour Jésus, mais c'est là qu'il va tout, on va dire, Makambu, tant que c'est ça pour faire qu'il y ait beaucoup. Mais la tout, ça ne se passe pas si va te et belé. On va dire moko, mais ma bonne amie est belé. Pour la gloire, il y a ça, il y a ça. Alors, bien aimé, la troisième vie, vie à royaume, il y a ça. Vie à consommation, c'était à bon, il y a bon mot. Vie à l'homme, t'as signé à Jésus. À signé à l'homme, il y a Sika. Il y a lycée, quoi. Et ça, nous autres, il y a 33 ans à mariter. Et ça, nous autres, ça me dit que pour l'éternité. Tant que Jésus a couché, ça va être obligé à son autre l'éternité. Ça va Christ, Christ a assez quoi. Tant que Christ a assez, Christ va faire les sous-sous. Et ça, a commis un coufa, a commis un métal, n'a pas fait un sou, il y a un Yesu. N'a pas fait un Yesu, il y a un Yesu. Nous n'avons pas fait des sous-sous. À ça, pour aller dans l'école incorruptible. Ah oui. Je te dis les sous. Je te dis CTT. Dans le légui ni siko ya songi ni bisoto azozo la biso. Sama za le coup. Amen. Dieu c'est la parole. Na quelque parole. Na pas qu'il a fait passer. Na gouvernement ya zeta bomoi. Zeta malade pardon. Na gouvernement ya zeta malade. Nous avons le bassin Saint-Esprit. Alors quand c'est là va passer va prophète évangéliste va docteur. Alors bango nyonso ko basa ba to ba suivre deuxième finance c'est la Saint-Esprit. Voilà. Alors pour ces canami. Et canami à cause ya c'est quoi ça t'a côté ici. Très bien. La bataille Moïse, ça t'a côté que c'est na ido. La bataille ya Christ, ça t'a côté ici mensonge, na iniquité. Oh, des esprits. Na ko pas expliquer. Expliquer, vas-y. Iniquité comment? Quand tu as sumuki. Très bien. En réalité, tu as dit que moi si. Tant que tu as obligé ça, tu as obligé ça, moi, c'est votre injustice. Dans le monde avec esprit. Pas vous avez ajusté. Mais il faut que tu aies obligé ça. Et vous avez obligé ça, vous avez obligé ça, moi aussi, vous avez l'issue, allez, injustice. Est-ce que c'est pas moi si. Voilà. Alors, quand vous avez obligé ça, moi si, voilà. Parce que mes lycées, il y a moi, écrit crise. Parce qu'elle n'a pas de mobile. C'est moi, c'est Zali. Moi, elle n'a pas passé c'est moi, c'est Nicolas Mobile. Exact. Il y a pas de chose moi si. C'est moi, c'est mon livre. Il y a mon livre. Mon livre, on est à l'église. Alors, la carte, c'est moi, c'est pas ça qui. Maman, elle est injustice. Puis, c'est ce que je suis voilà. Il y a une obligation, il y a iniquité brutale. Oh, il y a la révélation dans la Bible. Il y a l'église, il y a amour roi. Est-ce que tout ça? Alors, iniquité voilà. Malamo ennemi presse, il y a profité d'amour. Vous savez, ça va ça, il y a profité d'iniquité. À comme coopérer la carte église. Le corps là, il n'y a pas de bac. À ce moment-là, il y a le bac. Il y a la Bible. Il y a la coupe utilisée par le bawana. Après, il y a le nom Kamuna. Parce que quand vous êtes sur Koufaki, vérité est guérie. Le pourtant, vous avez la trône. L'église est dirigée dans la puissance, il y a diable. Mais cet esprit, à ce dirigé l'église, il y a l'humanité. À ce dirigé la carte. Le corps, l'humanité, ça condamne
iniquité, na mensonge. Mais la grâce que ça sauvé par le Saint-Esprit. Moi, il m'a dit la condamnation. Et ça c'est en réalité. N'a pas ministre de la loi. N'a pas ministre de la grâce. On va faire que l'Ifre. Mais à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la maquillage de Jésus, moi, il va passer l'Ifre. Exact. Il y a pas de il y a paradis. Héritage à troisième vie. Dans le qu'il a fait passer. Ma pasteur, ma prophète, ma évangéliste, moi, il son héritage à troisième vie. Et ça fait quoi ça y a pas voté. Très bien. Par contre, héritage, ça dit grâce. Oh, justice. Et ça, une chose, pour que tout fasse à l'uni, à mériter. Moi, si à mériter, ma ça dit grâce. Papa peut à mériter, ma condamné, yeah. Alors, bana nde sikoyo parce que papa est encore innocent alors vous avez fait jouer bana après ça héritage na ye forcément ça va utiliser et ça pour côté et ça moluté mais ça justice parce que bana va mériter alors véritable moana on va comme la héritage comme on a Jésus alors Jésus a dit l'état que moana elle qu'on soit onésime elle qu'on soit Tima elle qu'on soit Yaya le temps que balé qui na ye après ça soit héritage alors que ça d'accord la condition amen condition héritage à Christ c'est ça faut qu'on a notre défi définitivement OK alors tu l'as donc on a notre défi na ba to on a notre na mulimo ya c'est mulimo ya Christ d'accord il y a les collectifs ya Christ il y a Christ sur une sorte de wana automatiquement comme on a notre na biso OK zote ya kufa zote ya grâce donc on a yango parce que héritage ya Christ c'est dans notre de kufa OK héritage ya Saint-Esprit et si ba qui zote et que ça qui âme avant dans zote ya kufa tant Jésus aye akuti Saint-Esprit na des âmes akuti na âme ya mama na âme ya mwana asengi Saint-Esprit âme ya mwana alipesa la mwana ndo barabara na ngai pena na renye nyo kama barabara na ngai mais mutu on zamba qui na image mais ressemblance na ye ne face la publicité avec akelelo que Jésus qui s'est songi on va qu'il y a bientôt ça déjà sur le terrain n'a pas confirmé Seigneur Jésus a son acquis depuis 2020 raison pour laquelle on a qui transfère le pouvoir à travers l'épidémie on va payer coronavirus et ça qui transfère le pouvoir va passer à Kani ba bureau va passer à Kani ba église et ça qui renforcement terrible c'était la retour de Christ na benga batiki to qui voyager ya Jésus kuna soko kosi na tongo na kwa affecter ça nini parce que ça la reine ya vérité ah ça ka kosa bisusu akosi mama akosi papa mais biso bana to kangie ka parce que autorité suprême et ça pas biso bana on na tina te na on na tina troisième héritage on va chuter par là l'homme de Dieu et bana ne baza ba bénéficiaire ya royaume amen like so na ça pas moi kufungula mungu vraiment to ça bana ni bale baza ba mapasa bana OK il faut baza héritage ya royaume mais moi na kwa souhaiter moi na kwa souhaiter comme na nzoto moi na kwa souhaiter comme na donc héritage ya royaume parce que il y a mérité OK alors amo ya tikaraki on va appeler ça héritage et ça moi ya sous ya Saint-Esprit okokikolo ba makambo ngana olobate soki Jésus ayebisi yo olobate ya ba tu ne ça ya okana naza na ça la faisait na vie de ce qu'on a chamondini je vais définir ça chamondini mais na mi yebi na ça qui na amo c'est que Jésus a eso ko utiliser pour la gloire na ye mais na mukili na biso moi on dit manga na ça pela tina boto ndi manga te ngai c'est on appelle ça la élection on ça basa asali na élection na a sélectionner nga yamana oyebisa bino makambu pour ça la terrible merci koyo bien sûr mosala nzambe na yebi ete motuna ona sina tuna kimela bandeli ya molisu amen pona pole pour les loto baki faut éclaircissement makamna lolenge mususu parce que par rapport à nengo expliquer lelo au kiti penza na niveau ya batunyo amen j'espère que erosasus na moi confusion mingité pas bana nzambe tango yemo ko yaki ko accomplir mission pour na sauver libota na ye pour na sauver bana na ye ezalaki na bilembo ebanda ko lakisa maete oyo azali atindami na tata c'est-à-dire na bato bande ko ndima na bande ko ndima te mais au moins ezaki na basine parce que ezaki na tamo oyo comme ina tamo boy batebele babandaki bakomaki sima na ye kolanda ye po bamonaki ba miracle bamonaki mikamusi bamonaki makambo ebele oyo zo correspond na oyo bande ko na monoko na ye siko epa ya pasteur Onésime
nini ya bilemo tokoki komona o soit koki ko convaincre biso poto tolanda yo tolanda nzela oyo par rapport ya mission oyo yo yena Nzamba zaloki. Amen. Na kopesa une réponse boy. Omoni na tango Christ ayaki. OK. Ayaki ko sauver. Je dis ayaki ko sauver. Ba âme ya batu. Très bien. Ba âme ayaki ko sauver akote ba mona kufa. OK. Akote ba mona maladie. Akote ba mona makambo tozomona. Ya monde ayaki na pouvoir. Voilà. Ya ko sauver. Alors, net il est le boyo. Je ne pas pasteur. Parce que travailler na département ya grâce. Baza na rôle ya jouer rôle Christ a joué. OK. Qui ba sexe bébé basa ma mi Christ a salaki. Autant ba likolo ya mai basa na makambe belé selon cet esprit na époque doza et ça subongo ti. Ce qu'on a bazo sala yango bazo sala ngona puissance ya yemu o Yesu kolote. Ya ko tambo. Bako sala ngona puissance ya zabolo. La tango dozali nazolo ba ezana puissance moko o diable pasa ko utiliser. Ça c'est maçon. Ya mensonge. OK. Ya makambe belé o diable pasa sala na tele ya bato o kasanta même tasa nini asali yango. Mais pas na siècle na biso. Na biso pouvoir. Ya ko bingana ba démon, ya ko bikisa ba maladie, ya ko sexe bibé. Mais na siècle na biso puissance sur les opérationnalité comme siècle avant parce que siècle na siècle dans la réalité na yango. Là ko ba disciple ya Moïse. Kabola ki maïté. Okay. Moïse akabola ki maï. Ya ndengeza basala ka makambo na ye. Mais bazaka na makambo na bako basala ki. OK. So comprendre. Alors et pas na ngai. Elembo ya munene ezani. Eza ke Nzambe andima. Tozo ki sela biso ko konzina na ye. Wa desa elembo ya munene. Oyo na bato bele ba dekata msu afa biso. Nzambe asinyaka accord wana te. Mais maintenant Dieu a signé cet accord pour libérer gloire na ye katikati na biso. Alors miracle tozelaye soka likito sa miracle to sa miracle ni ezalaka so pas likito sa miracle to transmettre ka message transmettre ka message que Jean-Baptiste transmettre message Jean sala ki miracle mais il avait transmis message ya efficacité ya puissance et puis parmi ma message on va les gars bazo côté Jean ozolanda mais il a accepté que bemete asala ki atambola likola maïté asala ki ba miracle parce que mon fois ça la miracle c'était Christ na nzoto wa sanini ayaki nango voilà je comprends. Alors, la temps on a besoin de miracle ça na mo. Miracle silité. Miracle liboso ezali ko lubana makambo na sa nini? C'est une grande miracle. OK. Isa miracle maka ya makasi. Na yebisa bo George. Koko ya ma 1000 pastor. Mutako yebiso makambo na yebisa kayo. Azati. Soka ko bakolo bango makambo na bango ndenge ba misala ko koloba mais ko démontrer yo réalité ya banzete oyo réalité ya ba fibo to sana yango na ko saint esprit sana yango mais la fibo Christ ça nini azana yango wana ngana mkoyi comme impossible ba prédication mingi wana uzana raison papa ba prédication mingi lelo l'église et comme raka ko pambolama o ke les poteaux ko bala ko bota yake des prophéties yake na révéler ba secret ya ba vie message OK vie ya Adam vie à Christ dans la chair où ils ont cette façon comme ça la vie à Christ en esprit où ils ont na lola yango ndika. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Onésime. En tout cas, na lengela kika kamituna misato yo. Ndesi tunami, loko la télévision à la Kangonga. Biso na yo tokosilisa te parce que du jour au jour nzamba zo baksaka ba message. Nini ya koya koloba lisusu, nini ya koya koloba lisusu. Objectif eza moko, eza été bana nzambe baza la sauver, pe ba mona bokonzi ya likolo. Alors, na lengina na lobelo ko moko. Voilà. Évangile ya grâce. Oui, tant que le monde la monsieur ezali. Voilà. Kufa na bomoy. Et continuera kaka. Attendez que Jésus-Christ aille voir sa possession. Moi, tu vas kaboli ba héritage. Attendez que cet esprit simba, ou Satan soit, ou ngamo Jésus na salini, na sili. Ba kaboli ba héritage. C'est-à-dire mutu na mutu jouer rôle na yina tango to komi. Jésus a ko dégager bénédiction ya makas parce que yemoko héritier ya gloire a jupo possession. OK. Tala ba to misusu Satan denga mena on ba vivre ba dolwaka. Siko yemoko Christ ba siko pesa makam parce que Christ a bénédiction physique, la bénédiction spirituelle makam ni seso na maboko na yeso kina maboko na ye. Yem dara contrôle ya nyonso. Ya mukile sepela. Ah bon? Et ça n'a pas été parce que c'est la koufa ya mokili. Mokili tire la koufa te. Mokili oyo et je continue génération à génération. C'est la génération moko l'équipe génération c'est ça nini. Et na chaque génération
Christ a dit ça, ma génération et c'est ok. C'est que papa, moi, moi, yelinga na lombango awa. Tant sous ce robunga ngai. Parce que biso baye aussi to sali to vivre na vie à libungi to li vie ya péché. C'est-à-dire biso baye aussi to bali, to boti, to si to sali oyo na to comme to za de na nzoto oyo esengeli samite pour le mona bokonza likolo. Lo lenge nini to kokina biso ko sala. Nzamba juste. Très bien. Na to ko expliquer ba vie. Na expliquer vie à condamnation ko eza spermatozoïde. Parce que na kati na ngo eza na condamnation na kati vie à condamnation te eza vie cet espace nini ayeli biso. Ya ngo ni soko vie aussi cet espace ayeli yo. Voilà. Ya mona mukilo de to sala boy. To le baga ou aza muntu mabe ou aza boy. Même ata Jésus ko to betela tolo lelo. Voilà. Eza na batu. Babenga ye mwana ya sa pesa ba demo Belzebul. Ezana batu moi si mo ganga na kati ya batu alobi Jésus mutu malamu Jésus binga na za mutu malamu te mutu malamu ezata tata liko na kati ya nzoto mutu moko ta za musantu ezala ngai ezala yo ezala ba pasteur biso nyonso na misu ya Nzambe biso tutu za batu ya masumu medalika medali héritage na ye aso pesa ka bata masumu wana héritage amen mais siko zotala neti ba ministre ya grâce ba mutaki na loi na ba wuti na loi cet espace juif bango ba bongoli motema donc mo be on va pasteur les autres on va évangéliste tout ça on va communion voilà cet esprit national bango version wana vraiment bango mo côté ya mona zo ba na mokilo to ça mutu oya bokende na condamnation ezaka ko azana saint esprit te ezate que loko sala ki boyi to zo bisa ki boyi ndeza ba ko bikisa te ko sala ba ko zo kisa bo eza modi ya vie na biso awana na chose so na sala ba be na kufanuki voilà la bandera na bomaka bat na yiba kana kota banda na kufa noki mais soki na otambola ndenge mibeko zo senga ndenge vie ko zo senga na kuko umela oui malgré pas ko manga take innocent pas bata mitema mabe mais en réalité na ko ko umela soki na to sa principe oyo alors makambo so ko sala ya mukilo to ko betelo maboko to kumisa yo so ko za saint esprit na maboko to betela ki na ko kumisa to kumisa ki OK li fait lo. Alors, c'est-à-dire quoi? Et ça, la pratique, mon côté, il faut pratiquer. Comme ça va joyer. Les seuls moyens, comme ça va joyer, et ça va compter la contact, dans Saint-Esprit. Pour collaborer. C'est-à-dire, alors, s'il vous plaît, collaboration dans Saint-Esprit, elle dépend de la bisoté. Et ça dépend de la Saint-Esprit, il faut faire mais si vous avez un principe à suivre pour disposer mon thème au Saint-Esprit, à regarder au Koutanayo. Oui, Saint-Esprit, à bandi. Na ba assassin bateka ko disposer le komoko te mais présence n'est quand il a bango échanger bango wow ce que l'a dit Paul maman assassin combien de chrétiens pour moi mais quand va kuta na c'est que pas il sus c'est pas changer après c'est vie msou il va déclarer c'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit en moi voilà donc c'était la présence de cet esprit quand il y a Paul qui a changé qui alors dans le monde de ça pour on a un monde qui a changé il faut que vous ayez cet esprit. OK. Pourquoi ça nous présente? Et que le président va ça la kama bidi. Les lobos va président mutema malam, bazo sunga pauvre na-ba na bango. Et mambo comme ce qui président bango denga akuida ka bango, aso pesa bango ya kulia, aso pesa bango komela sala devoir na yete ba David ba sala ka na époque na bango. David a soutenu la pauvre na ye, asala ka makamonyoso, pauvre na zala malam. Et ça ce que batalo linga na pesa bazo linga ba sala ko kila biso zala malam. Mais to zala ba semence. Aujourd'hui, qui s'abisso, to kene na bokonzi na ye ti, to kene pe na paradis ti. Alors comment semence sur la elungwa? Premièrement, faut que ce c'est Saint-Esprit. OK. Et le mot semence ya ipi, et puis d'ici la idolâtrie. Voilà. Malgré Satan l'a dit kuna, akangi ba nzoto ya vie ya batu physique, akangi mo na iniquité, na mensonge. Mais âme na bango, c'était pas ça nini abombiango. Le coup la Saint-Esprit va bomba âme na bango, ne bango na bazana bois ya okende ko vivre na paradis. Et ça appelle ba âme mususu. Oyo Abraham pour Abraham passer à alliance nanza. Na alliance ya Abraham ça appelle ba âme faut la sauver. Mais ba vous la sauver na qualité ba homme charnalité. Ba vous la sauver na qualité ba homme animal parce que nous sommes la race wana. Dans la race ba homme animal, dans la race ba homme charnel, dans la race ba homme spirituel. Na ba homme animal. Nous sommes là pour semence na spermatozoïde parce que semence na spermatozoïde nous avons pas pensé qu'on accepte et ça la opérationnalité tant que muta sumuki à perte de vie bible le baka muta tikala muta
mutakala ezaka image ya kufa. OK. Tango mutabana komona mutakala na ete asaki na couverture ya bomo tango yelungwe kufa ilati mutakala ya mutu ngona ni dese kufa. Alors nzambe pa espèce mutu vie abomaka nyama. Asu vie ko ezaki na kati ya nyama alatisi yango mutu babenga ngo poso ya nyama. Poso ya nyama eza image ya vie oyo homme ya spermatozoïde azovi vie wana moya ke na gloire ya nzambe ezate ya kosaka yo profiter la vie wana aosana makambu nazoloba na vie wana intelligence mutazokota musango. OK. Merci, Pasteur Onésime. C'est très clair. Aujourd'hui, vraiment, nangamo comme dans un plateau, dans une taille pénère il y a comprendre le message il y a Nzambe. En tout cas, merci Nabandeko Nyoso Balandi Biso, Boza partout. Vous avez notre numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Qualquer moment, Ernion Sobobenga Biso, beau commenter, beau aimer, beau partager, beau comme la Biso par rapport à un message. Alors, papa, comment est-ce que les gens peuvent faire pour nous avoir contact nayo, votre numéro, adresse nayo, est-ce qu'ici il y a l'église? Église des Awapi. Zamba le coup. Voilà. Nazana na moment ya kobombana. OK. Ama ozamba so préparer na ndenge na ye. Eza na ta oyo botanga pede komi il faut abana ko toucher bitema ya batu. OK. Abana ko luka biso so bena à travers une mission na yo ko luka biso. Amen. Mission ba ko ya ba sana biso débat na ndenge ko débat contradictoire. Amen. Pas contredire makambo zamba si tolo makambo pe ba ndi loté. Amen. Na ba ki la fois passé Jésus na sata ba sala fait débat. Amen. Sata so biso ko nous amona nzamba solo miboaka. Atikala ko ndima desa ki ba tentation. Amen. Alors ça na pas tebele ba ndima message pété. Amen. Pas ko contredire ya ngo. Na so biso ya na tango tozali makambo nzamba lobaka kala. OK. Ekomi arme pour les autres kundisa makambo nzamba lobale lelo. Esa ndenge mona bata Moïse. Tango nzamba lobaka na nzela Moïse. Tango Christ aye bato on nzamba lobaka liboso na nzela Moïse bakoma kundisa Christ. Ba mona lokola ye ko s'opposer na connaissance ko ba nini. Bazala ki na c'est la vérité. À s'opposer qui même la connaissance va pas yeba ki c'est ma signé dans la carte ya connaissance wana. Et donc qui ne va jouer connaissance na ye ko babika. Ndenge moko pour rencontrer bokonza nzambe. Il faut connaissance et ya. Bato ba ko connaissance na rencontrer bokonza nzambe. Ya nzambe malheureusement. Et ça pour na biso nyoso te. Et ça na ba élu. On nzambe sélectionné pour ba ça ba bénéficier ya message. Voilà. Saint-Esprit a ko convaincre bango. Avec ça makambo wana ya lobaki. Makambo ya zoloba. Izabo bongo. Soki bo libo mona héritage ya nzambe. Donc de bo fandisa mana maloba ko sani alobaki. Parce que maloba sanga te. Ngala zana nzoto na zana mai. Na zana okufi. Mais maloba c'est l'éternel. Jamais Bible lobaki que les bandits zaki maloba. Et maloba ngo zaki Onésime. Ne bandits zaki maloba zaki nzambe. Nzambe nde mutaza maloba. So nganga kuna biso. Atikala biso ka eloko moko. Boto benga ka foi kondima. Alors ceux qui vont yoki liloba. Bo sala ni bondima. Mais Satan alongola kondima. Acha incrédulité et opposition à la vérité. Parce que aye baki ceux qui vérité et qui a ko boto la ye bilo ko ya aso dende na aso dondo na boto le ko sinaye et que boto le makambe be ebele ya moi ça na ba disciple na ye akotinda bango bakoya on va on fait pasteur to ba prophète mais bakoya ba ko contredire vérité. Merci beaucoup, c'est très clair. Votre numéro, pasteur, votre numéro 945 88 62 11. Oh, voilà. On va aller donc à moi rapidement. 945 88 62 11. Merci beaucoup. Merci pour le passage de ce lélo. Soki, moi, pour les alités, Torozon Sarayo, Ernion en tout cas, pour les mbabis sautés. Vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que les gens ont découvert pour jouer moins beauté? Merci beaucoup. En direct des Congolais, je vois président Girbo, je vois aussi Patouki Amalimir Yalemba, député Fisekiala. Vous êtes tellement nombreux et je voudrais encore dire un grand merci à mon partenaire, au partenaire officiel de l'émission Awabiso, le boss Siza, Empresa Plaka Ango Africa. Merci pour vos soutiens. Nous avons toujours pour nous salam musala ndenge et longo bani pour sala kaka baike pemboka mobimba. Bien. Alors, je ne finirai pas aussi cette émission sans pourtant remercier aussi à Roby Visor Aigle pour les accessoires cellulaires. Roby Visor Aigle, toujours congolaise.
Merci, partenaire éternel. Ceux qui vous ont pour ça, accessoire, na bino, ya téléphone. Ça dit, bon, qu'il na maison ya Robi Visor Aigle na Congolais wana ezesika ya obungate batutu déjà bayebi na bango vérité quoi na pesi batutu o nyonso babenga inga bakomelenga bamote soki nzamba mizongeli na ete okomona na plateau o po tant bazoya bazokuta biso soki bazokende bazotira biso pour awa ezala biso. On se retrouve à la prochaine. Ciao.